azo crier donc makelele wana na mukilina na tikala oyo kangote babe makelele ya boye ezani baifsi kasi wana eza lifelo nde yango wana lifelo yoka yango wana lifelo ezalaka na likolo te lifelo ezalaka na se ya mabele nde omona bacimetière nde omona bacimetière place nyonso cimetière eza kuna na se nde séjour de mort nde place ezalaka maintenant soki yo okufi na kati ya masumu ondimaka yesu masiya te donc ndenge bazokekunda yo bazomema yo kuna kata ntango bozokunda mutu wana esprit na ye mpe eza wana ame na ye mpe eza wana nde bozokitisa ye na mabele donc ye moko azokita ntango bozotambusa cercueil bato bazokende na cercueil ye mutu wana aza wana aza likolo ya cercueil nde bozokenda ye wana akiti baye koyamba ye na protocole ya kuna ya bademo mokili bazokende ntango bazokende omona sikoyo atemi na porte wana ntango azotemi na porte mpepe ya makasi ezoya ezomema yo okekweya kuna bamosusu bazokanisa ke sikoyo soki azalaki mondimi na mokili aokanisa ke akokota lola zoka na kati kibondimi na ye banda kotambola malamu te bachrétien oyo bazalaka un pied dehors ayebisika bango place na bango eza kuna mpepe wana ezobenda bango porte ebimi balakisika bango bamela masanga mlangi ya monene etemi na porte ekangi porte moto azoluka force ke akota sikoyo bango bazokanisika bakota lola mais voya elobi ke te yo place ma eza kuna te kote oyo mpepe wana ezomema bango bazokebwaka bango na moto wana ko balakisika bango bamela masanga babi na mokili ata omeli verre moko yebake ezokende kuna na dépôt donc dépôt ezali ezokende kuna soki mpe omeli kage dépôt eza ezokende donc tous les masumu bato basalaka ezokende na stock ya dépôt wana mokolo yo kokufa okekutana na yango soki osalaki repentance avant okufa osenga bolimbisa epai nzambe mpe ozwa décision otika nde wana obiki mwayo okekuta yango eza te balakisinga baoyo bazalaka mpe na basi mibale baoyo mpe bazalaka ere moko aza na bafiancé 5 biloko ya ndenge wana balakisinga mpe bacause na yango ndenge eza na bamalédiction na yango bapunition balakisinga bato mosusu bayiba biloko soki bandaki koyiba biloko ya bato oke okuti na porte moto azokende akota mais porte biloko ekangami babi biloko oyo bandaki koyiba na baoyo baescro kaka bato babi soki otali meme na kati ya lik 19 omona yango ke Zaché azaki moto ya escroquerie azaki moto akofutisa bato bapaku bataxe mais escroquerie ekotaki ntango ayokaka liba na nzambe akutana na yesu asenga bolimbisi epuis nzambe alimbisaka ye nde babandi kolakisa ngai mutu na mutu na lisumu na ye babi ntango ezokende wana lisumu oyo banda kosala wana nde yango wana ezoya kokangamela yo chaque démon oyo ozalaki na ye exemple omela masanga donc oza na démon masanga oza moyibi oza na démon ya kimoyibi ozalaki ndoki oza na démon ya kindoki donc démon wana sikoyo ntango yo ozokata motema na mokili ye nde sikoyo azoya korepresente yo na monde wana mpona komema yo ntango yo oloba te nayebi nanga makambo wana te ayebi soki te yo bandaki koyiba donc ngai nde moto na banda kotinda yo oza moto na nga azwi yo amemi yo soki mpe ozalaki ndoki molimo wana ya kindoki eyeli yo eye kozwa yo ntango baye kozwa yo bamemi yo nde namoni tinele ya noir tinele wana donc ozomona mpe ayaki solo moko ya makasi baoder moko insupportable okoka te nde nazoyoka na bakri ya bato bazokrie bazobeta bakri bazolela nzambe bizongisa biso na mokili tosala barepentance totungela masumu na biso babi c'est trop tard moye eza lisusu te mpo bapesaki bino temps ntango bozali na mokili botubela boboya na bino nde lokola bokomi boye pasi na bino nde yango wana mpona libela nde babandi kotalisa ngai nde yango moni balakisaka ngai mpe na moko ba ex président na biso ya kala kufa bakelakisa ngai mpe kuna esika azali bazotorture ye bato badiembeli ye donc punition moko mpe ya makasi balakisaka na makila oyo abandaki komela bamakila wana ekoma lokola masanga ya moto bazomelisa ye mefisanki omoni wana ezalaki ex président Mobutu parce que vie na ye abandaki komena yango mabe donc bacrime asalaka
place na ye yango wana batalisanga ba place ya bato na bato ba occultiste ba magicien banani donc bazotia neti baveni batandi sikoyo ozomona kuna mpenza eza bademo bazokitisa moto ezokita chaque jour chaque heure bato bazokrie mais moto akosunga bango aza te donc wana ezalaki neti na première étape wana ndenge na banda komona nde batasi ngai basi bazosala bavube bazokrie basimbi bakisi bayebisaki babebe oyo nyonso basi oyo basala baavortement bana wana bakenda kozela bango donc ntango osali avortement mwana wana azokezela yo azokrie azolela epa nzambe nzambe nga otindanga na mokili nasalela yo mai tala mama oyo abomi ngai donc mission na ngai eza na mtu na ye omona mpe badoktere balakisinga badoktere ebele badoktere wana basimbi bakisi oyo babanda kopesa basi bao bazala ko asalisa kirtage ou bien asalisa avortement mpo ye azwa mbongo maintenant badoktere wana bazokrie balakisinga maboko na bango makila balakisi omoni maboko na bango makila donc baza bacriminel mpo bazotangisa makila mpo ozala docteur fo babota yo mpo ozala pasteur fo babota yo sikoyo nde boza wana donc bobotamaki parce que bamama bandimaki ke bobotama lelo bosalela nzambe mais mingi soki totali meme bato baza bajournaliste nde bosala boye parce que mama andimaki abota yo mais sikoyo tala sikoyo soki mama abotaka yo te soki mama abotanga te mbele toza te donc yango moni sikoyo punition ya basi wana eza makasi na bao bazwaka bapilile wana oyo namela bien nakanga mabota baoza na punition mokolo wana bao mpe basalelaka bacondom bango babengango baprudence or eza prudence te eza imprudence eza mpe mabe na lifelo parce que kobanga nzambe yango nde eza ebandeli ya mayele. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota pour la vie à moto eza la sauve eza pambate naza na mbongo te oya kosomba vie mbongo kutu ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabe eza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo kufaki mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. L'Esprit de Dieu descend sur nous, Saint-Esprit souffle de tout vent. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Remplis-nous de ta puissance pour nous donner ta victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs, Esprit Saint. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Merci Balandia Nouvelle Tendance, merci la confiance pour Sarabiso. Charge de témoignage. Sur Mikolo Nouvelle Tendance, Bananzambe, Bazaya Kosepela parce que
basala nzambe ya solo bazoleka awa pona ko édifier biso na ba témoignage tozaki na apôtre Jean-Marc Kinshasa lelo toza na prophète Isaac babengaki Lola Peli Felo. Lola Peli Felo pourquoi? Parce que ye nzambe amemaki po alakisa ye Lola na li felo ibele bato bandima Lola te bandima Peli Felo te na kama mo ba bandeko ba musulman ba ponde ba zana mo Lola na bango so peut tebe comme makaso ka totala na kozala kuna totala na kozala te mais promesse ya Lola toyebi que Jésus n'aime taper ça que ba disciple na ye avant de partir et bisi bango na ke ko bongisa bino sika et ce qui est sika yango ebongisami na koya kozwa bino pona mema bino kuna parce que nga nazala déjà kuna na yebi kuna sans plus tarder nazo bana kopesa na mbote na Fondation Bonheur Ngoma président national ya FBN jeune oyo aza mayele makasi donc kala mingi te tozo ko élire député provincial donc also la bien a mayele ana ba initiative moi malamu za ko ba député o te to pesi ba confiance lelo ba trahir biso lelo peuple congolais zo souffrir kaka parce que ba la kaki biso ke ba ke lobela biso le ba lobela biso bazo mi lobela bango moko ba wela ba salaire na bango moko sans plus tarder bonjour prophète Isaac. Bonjour. Ça fait longtemps hein? Vraiment. Nakanisi passage na yo ya liboso lelo na nouvelle tendance chaîne oyo salami na mwana mboka na biso congolais pour biso ma nationalité kaka congolais des pères et des mères pour bato poto en tout cas ba nyokoli biso mwa mingi pour na kosela biso ba structure ya bomamba kitoko boye ba okoka te mais mwana mboka un jeune comme nous azana ba initiative ya kitoko oyo faut l'état na biso kutatsa bato ndenge bo maboko ko ba nini pour na lendele na o asali na ndenge moni pe na structure boye vandi eza organisation oyo eza très encourageant. Ils ont encouragé vraiment, ils ont makasi parce que au monde mingi bazozo ba finance ba sala makamna bango moko o izanga tina suka ba bar ba hôtel bilo moko ndengwa mais tant mutu asali loko boye eza bien parce que zo sunga peuple de Dieu ba yoka pe message en nzambe il faut nzambe pe ya pambola. Amen. Prophète Isaac bana poto ba benga e ba bisinga randekita prophète Isaac alobela biso makambo oto yokaki aute koloba na poalo kuna que amona emenea na paradis na Lola emenea za na côté ya Lola et puis si batu talande ba ebeli emenea abanda baza petit frère à Jésus bo batu musu ba ebeka za mission mokilika nde ba confie zalaka mais ba yoki ko pesa ki témoignage moko be que emenea à se retrouver na paradis avant tout quand on a ba détail musu na lingo expliquer biso est-ce que c'est vrai au monaki ye nzamba lakisa ki ye ou c'est comment? Bon, eza makambo oyo tolobaka tous les temps eza ba makambo nzambe atalisaki eza ka bongo nzamba lakisa kanga yeke asalaka na ba repentance parce que moni kokota Lola ndenge bato mosusu ba monela kango bazwa kango kaka brite mutu atalika mutu makambo banda osala nsima nango accomplir mais soki totali ezaki mpe na moyibi oyo babikaka likolo ekolusu bazalaka na kolo Yesu babike moyibi wana ayiba asala makambo mabe mais ntango aye ko reconnaître grandeur ya Jésus-Christ babike même jour abikaki même mutu mosusu abanda kocritiquer Jésus-Christ alobaki yo soki oza mwana nzambe mibikisa mpe bikisa biso mosusu mais oyo ayebaki grandeur ya nzambe alobi nini abi te yo na nga tosalaki mabe na biso tosalaki yango nde esalaki tozala awa mais oyo azali mwana nzambe abi kolo Yesu mokolo kozonga okanisela ngai mpona kokota bokonzi ya likolo mais Jésus-Christ abi que aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis zomona abi que kaka lelo tokozala na yo na paradis donc eloko ekontaka epa nzambe ezali vie passée te nzambe azokonte moment oyo ozokufa na niveau nini est-ce que ozokufa na ba repentance ou bien ozokufa na masumu na yo sake otubela ye azaki mutu oyo atambolaki na makambo na ye seye mokili ndenge ezalaka me na suka baza ebele eske eza na bamisusu oyo si oyoka na lobi ke azalaki mpe na makambo mabe me abiki ndeti bato ya papa oyo mpe bareklame babi me ye nde nini eza makambo vivre la musique amoni kaka emene ya me papa oyo basiko aza wapi seke papa oyo baza na lifelo
papa oyo mpe eza na mokolo mpe tokolobela yango ka ndenge touti koloba wana ke namonaka ye na paradis ndenge namonaki Esther namona ye na paradis par rapport ya suka ya vi na ye asalaka barepentance nde nzambe atalisaka ngai asala barepentance asenga bolimbisi basala nzambe basambela mpo na ye epuis ntango napesi mpe message wana nayaki mpe na bapaster mosusu mpe babenga ngai mpe baexplike yake ya solo vraiment nde nzambe atalisi yo eza bongo donc eza na paster moko mpe meme na kitambo awa abanda koconfirme yango apôtre Malombe abanda koconfirme yango azoloba vraiment bango babanda koprie mpe mpo na ye ti na ntango oyo akomaka pembeni nzambe azwa ye donc omoni parcours na ye wana na suka ata bible elobi ke nzambe atalaka te makambo oyo moto asalaki ya kala me nzambe atalaka oyo ozosala sika soki osengi bolimbisi motu lokola apôtre Paul atambolaka mabe te abanda koboma bachrétien abanda kosala bacrime ya makasi me na suka nango atubela na ye epa nzambe parce que na kati ya vie omona batémoignage ebele ezoya mpe kobebisa bamakambo mpo bato mingi mpe bazoya mpe na batémoignage na bango na ndenge na bango me motu na moto aza kote ya makambo oyo amonaki donc onga namonaki namona emene ya nzambe abikisa ye akota na paradis epuis nzambe abisikaki asauve ame na ye à cause ya repentance donc motu nyonso azoreconnaître mabe na ye soki atubeli vraiment sincère liboso ya nzambe nzambe alimbisaka e nzambe ayokaka bango yango moni namona ye na paradis na sens wana. Bon, merci prophète. Lokola na nouvelle tendance ba fan na biso ba o balingaka biso batalaka biso balingaka chaîne oyo balingaki bayeba makambo lola pe lifelo e bandaki ndenge nini banda pena ko expliquer biso e bandanga ndenge nini nzambe alakisa lola pe lifelo parce que sujet ya débat bato muso ba lola ezate lifelo ezate lokola Congo eza moto babi lifelo eza Congo moto pe la awa poto ndezali lola po donc to ala lola mususu te to mona kaka poto eza lola awa Congo ne moto eza lifelo mais yo ozo lingo yebisa biso ezali Congo na poto to eza nini nzamba lakisaki yo ba omoni Congo na poto ndenge eza wana différence eza ka likambo etali vie sociale mais en réalité nyonso ezaka na mokili awa lola pe lifelo eza différent lola na lifelo ozomona ke lola eza esika oyo eza ke malade ezalaka te pasi ezalaka te liwa ezalaka te komonaka pasi kolela ezalaka te soki otie poto kolela ezali mpo bato bakufaka mpe poto nzala mpe ezalaka na bato mosusu mpe poto moni mpe basans abri mpe bazali bashege mpe bazali souffrance mpe na bato mosusu eza à part bato mosusu baza na bango batangi mingi baza na bambongo bazali économie na bango eza bien na sens wana mais différence eza ke na lola bakufaka te na lola nzala ezalaka te na lola pasi ezalaka te na lola balelaka te na lola corona ekotaka te donc na poto pasi mpe eza ndenge mpe tomonaka mpe bato mosusu baomona pasi awa na afrique amoi koza na mosala oyo ya bien oyo ozosala ezokotisela mbongo nde okovivre bien donc lola ya bien eza oyo paradis oyo toolobela poto eza mboka oyo bato baseorganize bato ya mokili basali organisation babongisi mboka badevelope yango mais lola ezali organisation humaine te eza bato te basali yango eza mboka oyo nzambe asali différence eza ke atongi yango na wolo atongi yango na badiama atongi yango na bapalata donc bacristal mais soki otali biloko nyonso natangi wana na poto eza te atoke amérique batonga na biloko wana te de différence nde mais choix nzambe azwaki yo ndeni mpo alakisaki yo ndenge nini ozalaka ndeni olalaka pongi osalaka accident ezalaka ndenge nini ozalaka na prière ebandaki ndeni mpo nzambe amemoka alakisa yo ke elola yango lifelo yango epuis otalisa biso banani oyo omonaki bazokendaka lifelo basalaki nini mpo bakende kuna banani basalaki nini mpo bakende na lola na lola ndenge eza wana mpo moni eza étape oyo moko oyebi ezwaka biso mpenza temps ebele
surtout première étape ya introduction. To banda na introduction comme ça. Le gars là aussi est déjà dans malé mbeba na nzambe ba redécouvrir makambo nyonso nzambe atalisa ezaki no ndenge nini nzamba asali choix ko lakisa yango. Na introduction wana biso tozaki na premièrement to bandaki na catholique to banda prier na catholique. Quand tozo prier mais na suka nango to yaki komona ke eza bien te parce que maman oya biso abelaka malade abelaki alingi akufa nde tosalaki bapriere esimbaka te baye kobenga bapaster moko ya nzambe malamu oyo ya papa ede na bala bayaka basambeli ntango basali bapriere mpo na ye azwi guérison ntango aye kozwa guérison wana nde toyaki kokite na catholique nde tokotaki na nzambe malamu ntango tokoti kuna tokomi koprier mais ava tokota mama liboso abanda koteka nano masanga nde banda kolesa biso ebanda kosunga biso na kati ya ndako mais ntango aye kotika yango bato mingi bakomaki kotiola ndenge nini atiki yango siko bokovivre ndenge nini mais totiaki elikia kaka epa ya nzambe ye mpe abanda kosambela abike nzambe akosala grâce ata natiki masanga akofongola baporte misusu mpona kotalisa ke eloko moto azosala soki eloko ozosala eza nango lisumu ate ezokotisa yo mbongo ebele soki nzambe ayebi soki etika yango fo otika nde omoni azwaka décision aye kotika na ebandeli ezaki mpasi mais suka nango nzambe ye moko ayaki kozwa biso en charge akomaki kosunga bagrand frère bakomaki mpe bapaster na nzambe malamu nde tokomaki kosambela kuna quand tokomaki prier kuna ngai nakomaki mpe na habitude ya kotangaka bible kobongisa église na biso mingimingi na banda kotia yango bafleur tozotia bafleur tozalaki mpe na chorale na biso na intercession tozosala kaka ndenge wana alors jour mosusu nalalaka ntango nalali namoni ndoto moko namoni trou moko ya molai na trou wana nakuti bato ebele kuna bazokrie namoni banyoka bankusu biloko ya salite me na kati ya moto bato bazokrie donc mutu mobimba namoni bato bazolela na kati ya oyo azokrie donc makelele wana na mokili nani natikala oyoka yango te makelele oyo ya boye eza nini bayebisina kasi wana eza lifelo nde yango wana lifelo oyokaka yango wana lifelo ezalaka na likolo te lifelo ezala na se ya mabele nde omona bacimetière nde omona bacimetière place nyonso cimetière eza kuna na se nde séjour de mort nde place ezalaka maintenant soki yo okufi na kati ya masumu ondimaka yesu masiya te donc ndenge bazokekunda yo bazomema yo kuna kata bozokunda mutu wana esprit na ye mpe eza wana ame na ye mpe eza wana nde bozokitisa ye na mabele donc ye moko azokita ntango bozotambusa cercueil bato bazokenda cercueil ye mutu wana aza wana aza likolo ya cercueil nde bozokenda ye wana akiti baye koyamba ye na protocole ya kuna ya bademon parce que kuna baprotocole baza bademon bayaka bazwi mutu omona balati bilamba ya noir baye bazwi mutu wana bakiti na ye wana sikoyo ezalaka première étape mpo ebandaka na bandoto bavision bandoto bavision ti suka nango nzambe aye koloba ete ndenge eza boye fo bosala prière bokota prière na bino tokotaka mpe prière veille ntango tokoti veille wana na kati ya veille naye kozwa vision namoni baange ebele na mapata bazoyemba ntango bazoyebisanga ke fo ya toyemba ensemble nga mpe napusani do nayoki baloyembo wana na mokili awa nani nayoka yango te nayoki banzembo moko bamélodie moko donc tozokota na kati ya profondeur do esengo moko na banda kosepela esu te ke nazonga alors namoni sikoyo na kati ya mapata baange bazalaki kasi suspendi na eloko moko ezalaki forme nete avion mais ezalaki na forme ya mapata babengi ngai yaka babi omoni ndenge oza wana tokosala no voyage ya molai okomona lola okomona mpe lifelo
mbala moko batiki ngai tant batiki ngai na surtout boye tongo etani ezalaka vision na expliquer pe pasteur pe asepeli habité lokola eza bongo voyage wana to habité soki kozala voyage nini mais yebi ke Nzambe lokola lobi ke eza ya lola na lifelo eza pe bongo ponza balaka ke na kotambusa pe na mokili okokende pe bapays mosusu nde ozomona pe bazobenga biso pe na ba lokola na Zambie na Gabon na Brazza ozokesala ba message. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Na ye kopesa bino message lelo pona ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esila kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pona ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démon surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à Bakebele, Oyo Babika déjà, Oyo Basala. Na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki kanginga na zolala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate su pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus nzamba pambola Papa Moïse. Azozela bino nyoso tout dans moto. Donc tango baye ko ebisanga message wana ebisi pe ba pasteur pe alibaki mbo nzamba pesa promesse faut kozelango promesse ya nzambe bazela kango na kati ya mabondeli bazela ngo na distraction te to bana o prier et sukanango pasteur moko évangéliste moko aye évangéliste wana amona pe makambo ebele nzambe a révéler kai makambo aye a pointer ngato aka na prière na ndako a episinga ke dans une année eza na événement moko boye kosalemela ya makasi événement wana ekozala makasi omona makambo ebele na ndako bato bazoseka babe ye kaka tout le temps babandi koloba ye aliana nzambe mesa moko kaba promesse kaba pesa e kaba promesse moni kaba ta ochola ba pesa e kaba promesse tout le temps kaba promesse qui à partir wana batu pe bazo critiquer pasteur pe habiter yo la na ba critiquer batu pe parce que makambo nzambe ezala kande ngwana ezala lokola ba blague mais tango ekokokisama ebele ba comprendre que nzambe aza à partir wana nde nzambe ekokokisa makambo na ye côté prière na biso na prière wana tokotaki grande sœur azaki na problème pe mabota ka mwana moko mwana mususu ezalika bongo azoya te azozela mwana mususu azoya te 13 ans ndepo na ngo tokotaki ba prière na prière wana nzambe abike bosala adoration tobandi adoration ayebisaka ke yebisa grande sœur na yo ke akozwa mabota bato pe babandi soko critiquer deux années tozo tumola ka bato abia omoni tolobaki nini ekomi lisusu ke akozwa mabota tokotala mais nzambe aye kosala pe grande sœur wana pe aye kobota pe bana misato mokolo eza pe komona ye aye kobota bana misato wana bandi kotatola pe nzambe nsima inane nde ngai pe tobandi adoration wana nzambe bandi kosalenga makambo nayaki kokweya wana akwei nzambe aye komemanga lokola ndenge ezalaka neti akotisinga neti na koma moko boye kana akwei wana sikoyo bafrere bazalaki wana bazolamusanga na bapaster lamuka prophétie eye kobima epai ya prophète moko azalaki wana abi botika ye bolamusa ye te botika ye ndenge aza wana nzambe azotalisa makambo bino bozokomprendre te bapaster babi eza makambo ya lokuta bolamusa kaka babi oseke photo chassé
Tout ça la délivrance, peut-être eza milimo mabe. Babandi délivrance. Par exemple, plus de 12 pasteurs. Oyo aye a prier à toki aki avandi. Mso aye a prier à toki avandi. Mso aye a prier à toki avandi. Ti passer mso aye koloba ke omoni okoko bengana yo demo mais Saint-Esprit ba bengana ka yete. Parce que obo sala wana izande ko bundisa nzambe. Parce que bo sala net ko chasser ba démon alors que izana ngo makamba ba démote message c'est bimaike nzamba ko lakisa ye makamba. Detana kweya wana kotenga na kei wana sikonde nazomona makambo nazomona makambo liwa nazomona ke na kufi nazali su wana te bala moko anja ekozwa ngai ange wana tango azoya azaki alati bilamba ya pembe siko tango alati bilamba ya pembe abandi ko expliquer nga azongisi nga na vision ya liboso wana abi omoni nayebisaka yo ke tokosala voyage na lola pe lifelo siko voyage yango lelo tozokende na yo fo mona makambo wana oyo nalobaki parce que oyokaka liwa meyebaki nzambe azomema parce que liwa oyo ezalaka moto akufi mpona kokende libela na liwa oyo ezake nzambe azozwa motu neti en extage mpona komeme na lola ezalaka différent parce que oyo moto akufi mpona libela azokende soit na lola soit na lifelo mpona libela mais soki nzambe azwi yo neti na liwa oyo ezake na sens ya komona lola na lifelo ezaka liwa moko ya mission donc okemona makambo lokola Jean na île de Patmos ndenge amonaka makambo nzambe alakisi ye makambo même apôtre Paul soki otali na 2 Corinthiens 12 akendaka mpe na 3e ciel ntango akende na 3e ciel amonaki makambo ebele nde yango omoni ntango ange azwi ngai abandi komema nga abandi koexplike ngai bamakambo ke bato fo bacomprendre loyo ezali fe mpe eza ntango tomati likolo namoni mokili etikali mokili mobimba molili makasi na kati ya molili wana namoni bato ebele bamosusu na bahotel bamosusu na babar bamosusu basala baambiance bamosusu donc na kati ya ekobo na bondumba sikoyo nayoki voix moko eyebisingaki omoni bato nyonso bazotambola na vie wana yebake place na bango kuna balakisinga mosapi namoni libuli sikoyo ya moto wana ya lifelo bazolakisa ngai bato bazokufa na mokili bazokende ntango bazokende omona sikoyo atemi na porte wana ntango azotemi na porte mpepe ya makasi ezoya ezomema yo okekweya kuna bamosusu bazokanisa ke sikoyo soki azalaki mondimi na mokili aokanisa ke akokota lola zoka na kati kibondimi na ye banda kotambola malamu te bachrétien oyo bazalaka un pied de dehors ayebisika bango place na bango eza kuna mpepe wana ezobenda bango porte ebimi balakisika bango bamela masanga milangi ya monene etemi na porte ekangi porte moto azoluka force ke akota sikoyo bango bazokanisika bakota lola mais voi elobi ke te yo place ma eza kuna te kote oyo mpepe wana ezomema bango bazokebwaka bango na moto wana ko balakisika bango bamela masanga babi na mokili ata omeli verre moko yebake ezokende kuna na dépôt donc dépôt ezali ezokende kuna soki mpe omeli kage dépôt eza ezokende donc tous les masumu oyo bato basalaka ezokende na stock ya dépôt wana mokolo yo kokufa okekutana na yango soki osalaki repentance avant okufa osenga bolimbisi epai ya nzambe mpe ozwa décision otika nde wana obiki mwayo okekuta yango eza te balakisi ngai baoyo bazalaka mpe na basi mibale baoyo mpe bazalaka ere moko aza na bafiancé 5 biloko ya ndenge wana balakisi nga mpe bacause nango ndenge eza na bamalédiction nango bapunition balakisi ngai bato mosusu bayiba biloko soki obandaki koyiba biloko ya bato oke okuti na porte moto azokende akota mais porte biloko ekangami babi biloko abandaki koyiba na bao baescrokaka bato babi soki otali meme na kati ya lik 19 omona yango ke zache azalaki moto ya escroquerie azalaki moto akofutisa bato bapaku bataxe mais escroquerie ekotaki ntango ayokaka liba na nzambe akutana na yesu asenga bolimbisi epuis nzambe alimbisaka ye nde babandi kolakisa ngai mutu na mutu na lisumu na ye babi ntango ozokende wana lisumu oyo banda kosala wana nde yango wana ezoya kokangamela yo chaque démon oyo ozalaki na ye exemple omela masanga donc oza na démon ya masanga oza moyibi oza na démon ya kimoyibi ozalaki ndoki oza na démon ya kindoki
donc demo wana siko tango yo zokata mutema na mukili yende siko azoya ko représenter yo na monde wana pona ko mema yo tango yo loba te na yebi na ngama makambo wana te ayebi soki te yo banda koyiba donc ngai nde mutu na banda otinda yo oza mutu na nga azwi yo amemi yo soki mpe oza kindoki molimo wana ya kindoki eyeli yo eye kozwa yo tango baye kozwa yo bamemi yo nde namoni tinele ya noir tinele wana donc ozomona mpe ayeke solo moko ya makasi baoder moko insupportable okoka te nde nazoyoka na bakri ya bato bazokrie bazobeta bakri bazolela nzambe bazongisa biso na mokili tosala barepentance totubela masumu na biso babi c'est trop tard moyen eza lisusu te mpo bapesaki bino temps ntango bozali na mokili botubela boboya na bino nde lokola bokomi boye pasi na bino nde yango wana mpona libela nde babandi kotalisa ngai nde yango moni balakisaka ngai mpe na moko ya ba-ex président na biso ya kala kufa bakelakisa ngai mpe kuna esika azali bazotorture ye bato badiembeli ye donc punition moko mpe ya makasi balakisa na makila oyo abandaki komela bamakila wana ekoma lokola masanga ya moto bazomelisa ye mefisanki omoni wana ezalaki ex président Mobutu parce que vie na ye abandaki komena yango mabe donc bacrime asalaka place na ye yango wana batalisanga baplace ya bato na bato baoccultiste bamagicien banani donc bazotia neti baveni batandi sikoyo ozomona kuna mpenza eza bademo bazokitisa moto ezokita chaque jour chaque heure bato bazokrie mais moto akosunga bango aza te donc wana ezalaki neti na première étape wana ndenge na banda komona nde batasi ngai basi bazosala bavobe bazokrie basimbi bakisi bayebisaki babebe oyo nyonso basi oyo basala baavortement bana wana bakenda kozela bango donc ntango osali avortement mwana wana azokezela yo azokrie azolela epa nzambe nzambe ngai otindanga na mokili nasalela yo mai tala mama oyo abomi ngai donc mission na ngai eza na mutu na ye omona mpe badoktere balakisinga badoktere ebele badoktere wana basimbi bakisi oyo babanda kopesa basi bao bazalaka oyo asalisa kirtage ou bien asalisa avortement mpo ye azwa mbongo mai na badoktere wana bazokrie balakisinga maboko na bango makila balakisi omoni maboko na bango makila donc baza bacriminel mpo bazotangisa makila mpo ozala docteur fo babota yo mpo ozala paster fo babota yo sikoyo nde boza wana donc bobotamaki parce que bamama bandimaki ke bobotama lelo bosalela nzambe mais mingi soki totali meme bato baza bajournaliste nde bosala boye parce que mama andimaki abota yo mais sikoyo tala sikoyo soki mama abotaka yo te soki mama abota ngai te mbele toza te donc yango moni sikoyo punition ya basi wana eza makasi na bao bazwaka bapilile wana oyo namela be nakanga mabota baoza na punition mokolo wana bao mpe basalelaka bacondom bango babengango baprudence oyo eza prudence te eza imprudence eza mpe mabe na lifelo parce que kobanga nzambe yango nde eza ebandeli ya mayele bazopesanga prudence mpona kokosa bato ozosala lisumu mais ozobanga sida ozobanga sida mais ozobanga nzambe te mais soki moto azobanga nzambe azala na besoin te kakende kozomema baprudence wana ya kozela kaka ti ya kobala abali azohonore nzambe na ye mais wana eza biloko moko satan abimisa mpona kokosa bato basalaka masumu yango moni sikoyo punition nzambe atia ya sida tomoni ekotiti na église mwasi mibali na mibali tokaki fo esebimaki awa ya prophète moko awa azobenga soki mwasi soki azalaki mwasi soki mobali ndenge na jido balobaka tori uke na tori soki azalaki tori soki uke nayebi te bo sikoyo na bapratique wana ekoti na bapaster na kati ya baeglise bango mpe na lifelo kuna baza na problème bato bapede bon omoni bino nde bobenga bango bato mosusu bobenga bango bapaster eza na bato mosusu mpe baza na bango bapaster te ezali na bato mosusu bauti na monde ya ténèbre toza na deka toza na bapaster oyo bapengwa bazaka na nzambe a cause ya masumu basalaka nzambe atika bango toza mpe na kategori mosusu
ya bapasteur baza nzambe abenga bango te nzambe mpe ayebi bango te bango moko bamitia na mosala ya nzambe satana atindi bango basalaka badega mpo bafingisaka nkombo ya nzambe nde bato ya ndenge wana kategori wana eza bato ya kobenga bapasteur te bazaka bafaux pasteur oyo baye mpona kobebisaka réputation ya basala ya nzambe mpo place bato bazohonore basala ya nzambe bakohonore lisusu basala ya nzambe te. Parce que le prophète confusion koti bana nzambe lelo ebele bakomotuna tosala ndenge nini bamosusu babitozonga biso na bacatholique parce que tozalaka na bacatholique bino boye boteyi biso bolakisi biso ki bosantu ke bango mpona baza basantu te mais lelo bino bato bolakisaki biso oyo bascandale oyo topensaka komona te lelo ekomi na télévision epuis na bato mosusu bakomi kopiége basala ya nzambe parce que oyebi likambo ekomeli ndeko na biso mai kalambai tomonaka à l'époque biso ntango tokola tokaka histoire ya Jimmy Chouata tokaka ke batiela ye bacaméra bake kosala tu bakwesa ye mpona mosala ya nzambe maintenant lelo sikoyo niveau oyo mpena makambo ekomeli eloko nini kointerpele na baoyo bazosala yango na baoyo bandimi oyo bakomi victime parce que babi soki bongo tozonga biso na bandako parce que bapaster bana bango bato ya sextap bana bango na bayembi ya nkolo bango nyonso o makambo tomona ngo na bafrère metete tomona ngo na baya wilingonda te lelo siko ne ekomi boye bandimi se perdre baberger babebi siko basala nini bafandaka na baeglise moto azoteya olobi otomona image na epena donc azosala badémonstration mokutu okutu yo oyebi kutu na niveau te. Bon premièrement eza baeglise faut koyeba mpe église nini ekokende po baeglise ya faux eza ya bien mpe eza tozomona dollar ndenge ezalaka wana dollar ya bien ezali ya mabe mpe eza soki babi mabe c'est que malamu eza quelque part donc c'est-à-dire bato nde fo bazala nde na esprit mpe ya discernement na makambo wana eza na bato bible elobi ke malamu bakosolo likambo mais okutami na kati ya likambo yango te mais mabe eza ke soki yo bakosi balobeli yo likambo oza na kati ya likambo yango omoni siko mabe nango nde yango wana parce que eza na bato bazoinvente makambo eza mpe na bato mosusu bakutami na kati ya makambo wana siko soki yo oza mosala ya nzambe okutani na kati ya makambo wana ke yo moko oza conscient osali makambo wana position na yo ozala nini fo koleka na lingomba kosala barepentance kosenga bolimbisa epa ya nzambe parce que eza nango baproblème oyo yo moko olukaki elokolo olukaki yango ekweli yo fo kosalaka barepentance liboso ya nzambe kosenga epa ya nzambe alimbisa yo maintenant siko bato mpe bazokweya bon bawana peut-être bayaka epa ya nzambe mpona bapaster mais bible elobi ke maudit soit celui qui se confie à l'homme ata paster wana ateya yo apengwi yo kopengwa te pourquoi parce que kondima ndenge toza wana tondimelaka paster te moto andimelaka prophète te moto andimelaka nzambe prophète aza moto paster aza moto un jour mpe koyokake te atiki nzambe ubie akoti na bakisi akoti na makambo sikoyo lokola ye ake wana yo mpe okende te parce que bible elobi ke na mikolo ya suka makambo ya mabe ekozala mingi bato bakobatela kondima bakozala moke bato mingi kondima na bango ekosila loso nga nazosambela nzambe na nga le sali est individuel lobiko eza mpona mutu yo moko parce que tant mutu akufaka ata paster yango azolela yo ubie mobali na yo azolela yo tant bazokunda yo wana okendeka yo moko ndenge eza wana donc bao bapengwaka wana batika na bango makambo wana ke opengwa otika nzambe parce que oyebi te bapaster wana est-ce que baza ya nzambe ya solo ou bien baoyo touti koloba awa bauti na monde ya ténèbre batindi bango epa ya satan mpo babebisa baréputation ya mosala ya nzambe sikoyo soki yo okelanda bato wana mokolo ya suka jésus christ ntango oya otuna yo ke yo ngai nabenga yo mpo okota lola pourquoi ozokelanda bato wana mpo nalobaki yango jésus christ alobaki yango clair ke bavrai bakozala bafaux christ mpe bazala olandaki na côte d'ivoire faux christ moko abimaki mutu moko oyo abimaki na côte d'ivoire abi aza jésus christ batindaki ye meme na basali bemission ya ndenge na ndenge abi aza nzambe aza jésus christ ye nde aye kolongola bato ebele na côte d'ivoire na kati ya masumu tolandaki yango siko bato ya ndenge wana moto ya ndenge wana soki yolandi ye faut comprendre que prophétie ndenge jésus christ alobaki ete bafaux bakozala abi kutu bafaux prophète na bafaux christ bakozala
tozomona bango wana bazobima siko ntango bato bamona yango bamona lisusu te ke eza baaventure bato bacomprendre ke kozonga na yesu masi eza pembeni donc mutu na mutu ase préparé mpo lolo eza lifelo mpe eza mutu na mutu fo ase préparé mpo na vi na ye donc yo kokangama na mutu te intel lokola atiki nzambe nga mpe natika nzambe yango wana omoni babiloko wana eza babiloko ya kolandaka te eza babiloko satan atie mpo na distraction ngai nabenga yango eza badistraction donc mutu na mutu osalela nzambe na yo ndenge nzambe abengaka yo ndenge ondimelaka ye parce que ntango okufa mpe ozalaka yo moko soki obangaki nzambe mokolo wana baange bakoya mpo ndenge balakisanga baange bayaka baye kozwa mutu azokota na paradis bazomema yo na esengo bazolobela yo bienvenue au paradis omona bafungoli bokonzi ya likolo efungwami okoti soki na eglize oyo ozalaki bandimi wana ozalaka na bango bamosusu baza na lola soki okufi na se awa bandimi wana bakoya kozwa yo kuna ezalaka bongo donc bato yo oyebaka soki okufi awa na se ntango kaka ozokufa d'ailleurs kuna bazalaka na makambo eza biso nde tobenga yango technologie ya bango donc eza mpenza likolo makasi donc makambo tout eleka na mokili toute l'information ebaki non lelo na aéroport lelo kuna mosantu moko azoya kuna donc faut tokende oyamba ye mais nzambe ainformaka bango te omoni biso ndenge tozozwa bavision awa na se nzambe azolakisa makambo kuna mpe ezalaka bongo nzambe ainformaka bato na ye parce que depuis jésus christ aya makambo echangea biloko ebele david aloba ezalaki parce que yesu nano aye te mais ntango jésus christ aye achange makambo te donc achange makambo abi ke bao nyonso bandimeli ngai bakokota na bokonzi ya likolo na paradis donc merci prophète liloba nini parce que lelo eza introduction ntango ezosala biso défaut liloba nini okosa nango lelo na suka ya émission ya lelo oyo koyebisa bana nzambe parce que ye mosusu motu mosusu alandi biso na mwa retard eloni akoko retenir par rapport ya émission na biso ya lelo lola lifelo eza koexiste. Oui, bon. eloko mutu nyonso akoretenir ezali ke mutu nyonso fo abanga nzambe tosalela nzambe bato bamipesa na baémission oyo balanda yango mpona ebi baémission oyo ebikisi bato ebele eza koinvente yango te mais vraiment ebikisi bato ebele bato mingi mpenza bakoma na confiance mingi nakoma koyamba mpe bato mingi bauta bapays misusu bazoya na église yo moko mona meme bapaster baapôtre bazoya mama batémoignaka na poto ke oza mpenza ya solo na te soki image yango ozala nango kaka ya mama wana témoignage oui babiloko wana nyonso tu ezali ya bandeko bazotémoigne mpo omoni makambo oyo nzambe asalaka na ye basala nzambe basolo bamikumisaka te mais mosala oyo tozosala yango nde ekolakisaka tozali ya nzambe do bato bakangama na nzambe biso toza na cité Jérusalem soki mutu aza na problème esengeli amipesa epa nzambe abanga nzambe asalela ye olingi mpe obenga biso numéro na biso ezali plus 243 89 98 063 23 ya mibale ezali plus 243 81 53 72 408 donc toza wana soki nano oyamba jésus christ te yamba ye lelo eza esengo mingi okolanda nga na priere oyo olobi nkolo yesu nayepa na yo nayambi yo na bomoi na nga zala mokonzi mpe mobikisi na nga limbisa masumu na nga napesi bomoi na nga epa na yo merci sokola nga na makila na yo kino kozonga na kombo na yesu amen ezala susi te yo ozoyambisaka bato yesu ti lelo basexta mpe echauffe na église yo ti lelo tikali kaka na biloko ya kala oyo ozoyambisaka bato bayesu oui tozoyambisa bato yesu oyo mpe balingi basoutenir ministère oyo toza na kati ya construction cité jérusalem tozotonga olingi kobwaka meme nsima eza malamu na chaîne na biso mpe obwaki micro ekozala malamu mingi en tout cas mpo na nga vraiment napambolami bandeko na ngai koyoka somo lifelo oyebi bamessage oyo ezalaka bien moto oza soki tozolia tomela loyenge omeli mwa wika obosani ke lifelo ezali ndeko na nga okende okota kuna okekuta molangi oli okuta o maître bayina full option okuti molangi ozokunda na molangi mpo okota nzambe fa batela biso kaka en tout cas tokomi na biso na suka vraiment merci na bao nyonso bazwaki occasion ya kolanda biso tobandi témoignage na prophète Isaac donc tozokoba na ye vraiment
s'abonner, ça libota, chaîne nouvelle tendance, nous va s'abonner pour que bazanga elo côté parce que babilo comme makasi zali pour mona ba image na mona ki ba témoignage ya makasi et puis ça na son monnaie na zaboye vraiment to succès na biso émission na pesi mbote na ngai na culpa di kunzi liswa ndeke na bosanité FDKBA mon oncle o na lobake na place ba tilaki biso gentini fait batila biso FDKBA pour monter à motema malamu et sans oublier notre plus grand producteur au Kalamingte bazo confirmer na mboka oyo DJ Pro les naturels donc kotika la mala prochainement pour la biso sous na élément mususu ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salamine ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko, parcelle cadastrée urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku. La ville province de Kinshasa, la République démocratique du Congo, et une concession Toronto City. Et après avoir fait la étude surtout, il y a immobilier, foncier et tout, là il y a géo, localisation tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandée et si vous avez ma borne Oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Au Yamoulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est chose à Moulaï. C'est chose à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Oh ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 okomi tata lopango to mama lopango makelele ya bayer bayo.